Agis en moi, Seigneur, exauce ma prière, fais-moi ta grâce, fais-moi ta grâce. Tu avais dit dans Jean 14, des mains que tu veux, je les ferai, et dans Matthieu 7. Bonjour, bonsoir, il y a Sylvie Mode Télévision. Tozali a na lingwala na balabala mushi toye kotala centre munene oyo bandikape nyonso ya lingwala commune ya Kinshasa toye kotala bango toye ba mode de vie na bango lolenge nini bazo vivre na temps oyo ya lek général sanitaire tozana nango ya pandémie ya maladie munene evandisi bato presque nyonso na ndako. Alors bango ba vivaka na mendicité toye ba eloko nini ezolekela bango na temps oyo pandémie Covid-19. Toye kotala moko aza président ya handicap nyonso baza a na kati ya centre oyo toye meka ko développer na ye muke koyeba ndenge nini bazo vivre na moment ya confinement oyo. Bonjour papa. Bonjour papa. Papa kombo nani? Kombo nanga Sani Gilles Ngunza. Papa Sani Gilles Ngunza. Tomoni yo a na centre a yo za nani na kati ya centre oyo? Bon nazali moko ya bako fondateur ya place oyo. Depuis 1900 tozali awa. Nde tozali awa. Tozala bana basi toboti awa ti momo tozala ngo oyo. Oui papa biso toza bana mama Sylvie Mode. Lelo atindi biso to ya revisiter bino. To ba ndenge ni bozo vivre na temps ya confinement oyo. Est-ce que vous reconnaître sous maman ngo? Merci na mutuna. Mama Sylvia za mutu oyo. Mutu oyo tofandi na ye awa ayebi pasi ya awa. Alali awa. Ayebi ye moko. Mendenga kenda. Ndenge ya pikela. Na momo tozawa. Ta urgence tozo bimate biso to bimaka koluka me toza bloqué na bandako. Tozo zanga. Ni marché donc tozo monde. Bato bazo kaka oya koya filmer akei oya ika na mwanda mboloso apesi wani ye ayebi mama Sylvia ayebi souffrance ya awa. Ndenga zui ide wana ya kotuna biso tozo souffrir. Tanto makatiko ngambe ya kotelier oya zana ngo ana ya kotuna biso tozo souffrir. Tanto makatiko ngambe ya kotelier oya zana ngo en tout cas sunga biso tika biso oya za place oyo moko à vivre avant di awa. Papa maman Sylvie Mode bovane banda mbula nini awa? Bon merci maman Sylvie tovandi là depuis 88. Depuis 88. Alors a quitté bino na nini awa? 88 na bosani moi mokeke après banona 4 je crois nde so na bosani te akiki ko kenda Angola umela ki pe Angola azoka ki susu awa nde tokutana kine me na bosani badate kolongwa lungwe awa tanga utangola ya kolongwa lungwa nde akomi na Allemagne kuna. Olobi mama Sylvia tika bino mwakala lelo yo atindi biso bana alobi tozonga esika oyo ya banda kovanda atiki bino te alobi tozonga wana toya kovisite bino susu toyeba ndenge nini bozo vivre na temps oyo ya confinement oyo mokonzi mboka abi mutu na mutu aza epa na ye. Nalikanisi wana oyo azwi eza malamu parce que ye moko ayebi mboka na biso eza na souffrance mboka na biso eza pauvre. Ndenge ya bimi libanda amoni bamakambo kuna nde azwi ide mo bazomona souffrance toza nango awa esenga kaka mwa loso mwa eloko mwa ede utala mitema ya bato. Nani nayeba muke na ba difficulté nini boza nango o bozo leka nango ya makasi oyo ezalaki avant confinement avant bakanga bato nyonso baza na bandako na bango na ndenge bato nyonso baza na bandako na bango
ba moment nini bozoleka vraiment makambo nini oyo ezosimba te bozomona ke oyo koto mabe mais moyen kobongisa ngo ya te po bakonza mboka balandela bino vraiment te. Alors na moi initiative wana mama atindi biso ayeba moi muke na makambo eza mike ezosimba te oyo expliquer mama pe alanda. Merci. Badi kitana kolobaki mama yimoko ayebi autiao ayebi nyoso tala ndenge tozolala yo moko omoni nde place tozali lelo soki ke maladi wana ezwi biso mais tala ndenge toza kolala na pasi place bandako mosusu eza te batolo mosusu mai tanga sombula ebeti ya biso tutoka na kati ya mai bavelo na biso tala eza mpenza malamu te bachaise roulante babekia banika kotambola nango ezali te leta mpenza kote wana na oyo akala babwaka biso oyo ayesika ndenge aprometaki biso me nano asaleli yango te me pasi eza ebele surtout na momo tokoti kolia eza pasi kotambola eza pasi me eloko eboma biso ya mingi kolia na shwe parce soki obeli na moma oyo neti biso handicapé ebaka okokufa bazoya bino mwa espace moke na mama ye espace wana bazwila biso te tomonaka yango te mama ye soki oyo handicapé obeli na minute soke soki oza na mbongo na maboko te okufaka wana fo oza na mbongo omona eza na mwa badifficulté na kote ya batraitement médicaux kotangisa bana mwa chance ya mikolo ndenge président atiaki nini kobanda de 0 ti na 7e moi non pas mais soki ekomi likolo neti bauniversité obe bekolo mangasi eza pasi mukasungaka biso mwa moke ye ayebi ye président ekanda nde atiaka mwa bana gratuit kuna me basi balisi so isila bisila bino tosombaka tomoni mpoza yo moko te oza na bato estce tokoki mpe kopusana moke tosola na mama toyeba ndenge nini bamama mpe bazovivre awa po bamama mpe bazovivre awa po bamama mpe bazali bana mpe bazali kaka bapapa te moto bazawa ti ndenge ye moko mama Sylvie alobaki parce que azalaki na camarade na ye moko ya mwasi Fatou ye si akufa yango asistaki mama azala yango toza mpe na mama Solange yeyo ye moko akoki koloba bote mama Solange mbote mama boni santé malamu lelo toye kotala bino biso bana mama Sylvie Mode atindi biso toya lelo kovisite bino alors tosoli na papa toye mpe tosola yo mama tant que mama oyebi ndenge nini bana awa bazobokama oyebi ndenge nini bozomene bavi na bino awa okoki koloba nini na ndenge bozovivre oyo na temps oyo ya passe oyo oza nango biso nyonso toza nango ya maladi ekoteli biso na mboka babi motu nyonso na ndako na ye alors bino bosalaka te bovivaka na mandisi te mokonzi ya mboka moko te aye kotala bino lelo mama Sylvie aye kotala bino alors okoki koexplike ndenge nini bokovivre. Merci mama Sylvie yo moko omoni kaka ndenge ndeko na nga lobi oyoki kaka ndenge ndeko na nga lobi awa ndenge tozovivre na pasi nano nde toza boye tobimaka te bisika moko tobanda kokende lukaluka na biso mwa moke banda makambo ebima tala ndenge tovanda tozomona pasi na bana. Est-ce que bakonda mboka depuis bakangi balobi na bato nyonso bavanda na bandako na bango est-ce que député moko ata aye kotala bino nanu te mama mutu moko te aye kotala biso ka oyo asepeli kaka na mawa na ye aye kopesa biso mwa eloko me badepute moko te aye kotikela biso eloko bon sikoyo awa mpe bakonza mboka moko te baye kotala bino banda tokomi na temps ya confinement oyo mais lelo mama Sylvie Mode atiki bino te mama oyo bovanda na ye awa akanisi bino lelo eloko nini okoloba na ye badifficulté nini boza nango tanke bino basi awa na kati esika oyo nakoloba na ye ka eloko kama koloba eza te me tala ndenge biso tozonyokoma na bana mokutu ya kosala eza te tobimaka te nini te
soki moto ekokabela biso mwa verre loso tokosala moke mpo bana balia me tozonyokama tozomona mpenza pasi esika tozali tala kaka esika tozali pasi okende koluka wapi mokutu ya kosala eza te tobimaka te nini te soki moto ekokabela biso mwa verre loso tokosala moke mpo bana balia me tozonyokama tozomona mpenza pasi esika tozali tala kaka esika tozali pasi okende koluka wapi okende luka wapi. Alors condition na bino ya kolala eza ndenge nini po déjà papa ne expliqué biso comment na déjà condition eza moi kokoso est-ce que kolala vraiment na bana esika nyonso ça va condition ya biso neti na centre oyo ya Mushi 38 soki mbula ebeti neti biso tokoka kotambola te tala mai ndenge tondaka mai mobima kutu eza te mai ezotonda ebele na kati ya centre oyo biso Mushi 38 esika tolalaka tozokangamaka na bana ndako eza moke tala bana mpe bazokola biso nyonso kaka esika moko na bana yango na moto sala eza te tozopotana kaka bongo soki azali na moyen ya asunga na biso ngai mama nazoloba na ye batole ekitsaka mai batole ekitsaka mai moko tolala eza te tovanda nde ovanda soki mbula ebandi batole mai ezokitaka mpe na batole mai ezokita makasi soki mbula ebeti tovandaka kaka tozwa kutu mwa biloko to babassin totetie ti mbula so mpe mbula esili te etaneli ntongo tovandaka kaka na bakiti tovandaka bongo na mai ndenge etondaka na ndako kasa libanda bongo à part wana mwa difficulté nini su ya makasi eza à part batole eloko mwa su eza te eloko ezala te ndenge nini mpo vi na biso na kanti ya centre ya Mushalingo alawa eza na pasi eza pasi na ndenge tozali tala na neti bavelo naza na velo te toza na bavelo te bavelo nyonso ekufi tokokende ndenge nini tokobima ndenge nini bavelo nyonso se ekufa moko takotambola eza te. Alors ndenge mama Sylvie Mode azolanda o eloko nini okoyebise ya motuya na difficulté oboza nango eloko ya motuya na koyebisa mama Sylvie mpo na biso bendika mpe eza bien te mpe ndenge eza buto kota kuna kutu te mpo nsali te okota ndenge ni biso tongulumaka batoilette yango eza kotonda to ndenge nini batoilette ndenge eza boye nani eza kotonda eza bouche makasi ata yo moko so okei kuna okomona solo ndenge ezobimisa donc komona déjà difficulté monene eza na batoilette condition nano esika tovanda eza bien te bon bana bavanda malamu te ebongo sikoyo eloko nini okoki koloba na mama Sylvie Mode molobeli na bino na libanda ya mboka oyo ye akendaka kobetela bino baporte moye bino bokoma wana eza te me ye akendaka nde kobetela bino baporte esika na bisika na bato ya mawa oyo bazoyamba ye kuna basunga mpe mama Sylvie awa aya kodepose quelque chose alors eloko nini okoloba na bato ya mawana bazolanda yo ero nasengi merci pa mama Sylvie molobeli na biso ye mpe aloba na bato ya mawa oyo bazolandanga na miniti oyo ndenge ngongo tozali awa basunga mpe biso mama Sylvie oza molobeli na biso loba mpe na bato oyo ya mawa basunga na biso na ndenge tozo vivre awa na kati ya centre ya Mushi tozonyoko mama makasi mama Sylvie oza molobeli na biso lobela biso pa bato ya mawa basunga biso. Merci beaucoup maman. Mbote papa. Mbote. Papa, tomoni awa kombo nani? Kombo nanga papa Matoli Doueme Shisha. Papa Marto, tomoni Matoli Doueme. Matoli Doueme Shisha. Shisha. Anga na bonka Shisha. Ouais. Papa Shisha. Oui. Difficulté mino eza nini na kati ya centre oyo? Ba condition nini ya kuvivre eza awa? Est-ce que bozo lala malamu? Ba difficulté vraiment oyo eza moi ya urgente koloba. Et kosenga bato mawa oyo bazolanda bino à travers mama Sylvie Mode TV. Eloni okoloba na bato mawa wana oyo bazolanda à travers chaîne wana.
eloko nini okoloba na bango? nakoki kosere loba boyo vraiment ya liboso Sylvie nano azala nanu mwana ndako nanu tout d'abord ainsi le premier centre ezalaka centre ya Mouchi, centre pilote. Oui, centre pilote. Hein? Centre pilote yango centre ya Campé, Belset, oh maman Sylvie. A solstaka na vie na liboso, oh ti ndenga saison jaka ezalaka biso. Mais na ba kati ba condition. O biso zo vivre kati ici, na kata centre oyo. Toza na mama ba difficulté ya ma sécurité pe ya GTP ya blackité. Vraiment ce totali la bakantu ya condition obiso tozo vivre biso bandegone bandicapé tozo vivre papa ba maman ici vraiment ça passe soki to bito zo film que to se tourner kota la porte moko centre pilote yango centre ya Campé Belset oh maman Sylvie a solstaka na vie na liboso oyo ti ndenga saison jaka ezalaka biso mais na ba kati ba condition obiso zo vivre kati ici na kata centre oyo toza na mama ba difficulté ya ma sécurité pe ya GTP ya blackité. Vraiment ce totali la bakantu ya condition obiso tozo vivre biso bandegone bandicapé tozo vivre papa ba maman ici vraiment ça passe soki to bito zo film que to se tourner kota la porte moko ye moko ndenga yebaki ndenga tikaka centre oyo ndenga yebike ndenge na moment ndenge to komisi tozo eloko bako sunga bino est-ce que ça na vélo et ça na beki et ça na maramnini au moins ça trop urgent pour na sunga na minute to lobela. Première urgence na biso alboso ezali pour na maladie oye ya coronavirus vraiment que ezali même mukinyo so ezolela soki lelo bino bozwi bato kosunga kati na bino lisungi malamu te tokosia na kokufa na maladie ya nzala na maladie ya boyo na ba problème ebele soki totali na kati etambo na biso urgent vraiment urgent ya bandeko na biso handicapé bazotambola na se bazonyoka basouffrir chaise roulante ezate vélo ezate vélo moteur ezate vraiment kongo biso siko bato tozotambola na mabeki boye nakoyaka beki soki gome okautu ekei nana karona otambola nakotambola te nakokwea nakobukana tosi nasi na bukana nguna ata troisième fois nalata plaque donc omona eza ja kobozangi ba vélo ba beki biloko wana nyonso tout possible ke nalobi ke kobanda na molia bakisi soins médicaux makambo eza ebele oyo tokoki koloba ndeko na biso ayebi pasi na biso maman Sylvie ayebi. Ça va, merci. Alors eloko nini okoloba kaka na maman Sylvie te na ba ye oyo maman Sylvie akenda kobete la porte okoloba bango nini na ngongo bazolanda yo? Oui, eloko ya boso na kosenga na ba oyo bakososa baka sociaux ka urgent vraiment busunga mama wana vraiment s'il y a que toquer la porte vraiment faut bien me servir parce que si tu prends l'argent moi je servir les amis ici handicapés tous on aura trop souffrir j'ai beaucoup de souffrance vraiment merci beaucoup papa. Purchase your tracks today. Awa maman Sylvie moko ayebi oyo tu ezaki place oyo atikaka condition nano esika tovanda eza bien te bon bana bavanda malamu te ebongo sikoyo eloko nini okoki koloba na maman Sylvie mode molobeli na bino na libanda ya mboka oyo ye akendaka kobetela bino baporte moye bino bokoma wana eza te mais ye akendaka nde kobetela bino baporte esika bisika na bato ya mawa oyo bazoyamba ye kuna basunga pe maman Sylvie awa aya kodepose quelque chose. Alors eloko nini okoloba na bato ya mawa wana bazolanda yo ere oyo? nasengi merci pa maman Sylvie molobeli na biso ye pe aloba na bato ya mawa oyo bazolandanga na miniti oyo ndenge ngongo tozali awa basunga pe biso. Mama Sylvie oza molobeli na biso loba pe na bato oyo ya mawa basunga na biso na ndenge tozo vivre awa na kati ya centre ya Mouchi tozo nyoka mama makasi. Mama Sylvie oza molobeli na biso lobela biso pa bato ya mawa basunga biso. Merci beaucoup maman. Mbote papa. Mbote papa tomoni awa kombo nani? kombo nanga papa Matoli Doueme Chicha.
Papa Marton, ton monio. Matoli. Doueme Chicha. On a bien qu'à Chicha. Ouais. Papa Chicha. Oui. Difficulté mino eza nini na kati ya centre oyo? Ba condition nini ya kovivre eza awa? Est-ce que bozo lala malamu? Ba difficulté vraiment oyo eza moi ya urgente ko loba. Et ko senga bato mawa o bazolanda bino à travers Mama Sylvie Mode TV. Eloni okoloba na bato mawa wana o bazolanda à travers chaîne wana. Eloni okoloba na bango. Nakoki kosere loba boyo vraiment elboso Sylvie nano azamena mwana mboko mwana ndako nan tout d'abord. Ainsi le premier centre et c'est là qu'à centre Yamouchi centre pilote. Oui, centre pilote. Centre pilote yango centre ya campé Belset o Mama Sylvie a solstaka na vie na elboso oyo ti ndenga saison Jacques ezaka biso mais na ba kati ba condition o biso zo vivre kati ici na kati centre oyo toza na mama ba difficulté ya ma sécurité pe ya GTP ya blackité vraiment ce totali la ba kantu ya condition o biso tozo vivre biso bandeko ne handicapé tozo vivre papa ba mama ici vraiment ezaka passe soki tobi tozwa filme ke to se tourner kotala porte moko awa Mama Sylvie moko ayebi oyo tu ezalaki place oyo atikaka mais atala ngo ndenge ekomi yango nazosenga lokola soki makanisi oyo ndenge nzambe atindi ye biso mpe tozosenga na bato ya mawa baonzo ya minene ke Mama Sylvie aza molobeli na biso kuna azokosa bango te eza nde azosunga makambo ya solo soki basungi ye pa kosunga biso tondimi te ke ye akokozwa eloko bapesi ali yango te aza moto mawa basunga ye basalisa ye makasi po te ye asalisa biso parce ye aza molobeli na biso kuna na mboka bapaya eza toyesa bandikape ya makasi eza kotonda eza kotonda da lebukana bata lebukana moto akosalisa songo aza te soki mbula ebeti dala wana etondi mai wana eye na bandaku etondi nde yango wana esali moto akobongisa yango aza te na bavelo mosusu tala ndenge eza kokufa mpono nango yo na vandi wana na papa awa toye wapi? Awa toye eza kaka na kati ya centre eloko na ino loba nazobeta sete na Mama Sylvie na bata mawa oyo bazolanda biso nalobaki yango soki biso handicapé obeli eza pasi tala épreuve moninga abeli ye wana toza na mbongo komeme na hôpital te toza place komeme te toyaka kaka totali ye tozongi so bakabeli so mwa eloko nde biso mpe tokabeli ye nde souffrance na biso wana Mama Sylvie amona alobela biso pe na libanda kuna bato mawa wana pe bayokela ye Mama Sylvie basalisa ye pour que ye pe asalisa biso po eza molobeli na biso. Cher internet tokomi na suka ya émission na biso bomoni bino nyonso bovivre oyo bapapa bamama na biso bahandicap bazomene vie awa na kati ya centre oyo. Alors na maloba ya mama na biso na bonne volonté azalaka nango na ndenge atindaki biso abaki ndenge toyeboye tokoki kotika bango mpe maboko pamba te. Alors oyo eza savoir ou reconnaissance moko ya mama moko ya balandi ya Mama Sylvie Mode et papa Mama Fatou Ilunga atinda
avait dit dans Jean 14:14, des mains s'activent, je les verrai.